eza kongo ya lelo te na kabila silvesa vote ya lelo tokovote nani ye bana ya kongo tokovote nani ye mpona kotonga mboka tokovote nani ye mpona kimia na mboka tovote nani ye mpona sante edikatio tovote nani ye mikilisation ya kongo topona nani ye mpona logema ya peple tovote nani ye
Bon, bandeko, mbote na bino nyonso. Bino mto mesango la danga. Bokulukana boyeba pourquoi na chenze mboyo. Titre ya message nanga elelo ezali bokeba na ba locataire ya baluba. Bokeba na ba locataire ya baluba. 14 mois impayés yé na Claude Massala. 14 mois impayés. C'est-à-dire baboy kofuta. Ezali te ke oh mbongo ezalaki te mais non baboy kofuta. Oya yembili Kabila. Il faut foutre ba musicien, il faut foutre ba location biloko tout ça. Donc ezali ko felete donc ba pesa ke mbongo. Malgré ba mbongo ba ndeko zwa. Mais quel cœur bandeko na ngai. Kimotema mabe babota makanango bazwa ngona mukidité. 14 mois impayés, c'est-à-dire 14 mois, une année et demie, bafuta na baronda côté. Mitala awa. Ya mwana tsheli bino yango botala comportement ya mutu oyo bande kunanga bokolo bake eza message ya haine. Oh, je pousse les gens à la haine. Pasteur a ça poussé battre dans la haine. Token la Bible dans Matthieu 10-16. Bible zoloba. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que c'est un message à haine? Jésus a zo yebisa. N'a pas porte. Je vous envoie, mais comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que c'est un message à haine? Azo kebisa ba moi. Donc, oyo ngana zoko loba, eza message à haine était dans zako kebisa. Parce que moko aumeli awa na poto. Na ba malili yo toza nango awawa. Atongi ndaku na ye na Kinshasa. Pona un jour azonga ou bien zula ngo kama un. Alors Claude Massala akekuna o nga locataire. Mikoleko ya kuna bote wana ndako ya deuxième bureau nanga. Bon, les Cambodgiens, le la deuxième bureau na yo bo futra no bo futra no y a pas de problème. 18 ans nanda kwa batu. 18 ans nanda kwa batu. 14 mois ba futra kate. Boye pourquoi futra kate? Ezanko. Ayebi ke ba okene pa ite azana relation na Kabila, azana relation na Olive, azana relation na batu belé a plus na justice ba condamné été. Voilà. Ayebi ke soki boke na justice on lokuta banani baluba. Ta okuta baluba kuna elokote. Tala niveau ya motema mabe ya mutu ndeko na ngai. Alobi ye akokufa kaka na kabange. Na bomona ki muluba oyo afinga ki ye makobaloba ki. Respectez les morts, respectez aussi les vivants. Bandana ko respecter les vivants, bon to respecter les morts. Biso zaki na diaspora tout ça là qui est le côté. Mais pona ki mendicité na ye a fini biso nyoso. Na ba combattre na ba o ba combattre bref ba diaspora. Alo ba ndeko na ngai. Ngai ba na botama. Pour la première fois na mona mutu asali 14 mois na ndako mutu afutaka te. Na yeko mona ona tiala mwana muluba na Claude Massala muluba. Mais entre 68 na 75 76 cri et beta makala kisasa bokeba bozwa moluba locataire te. Est-ce que maman ayebaki yango te? O ateki ndako na yepi na boya ayebaki yango te. Cri wana ebeta makala ba mususu babota na 73 74 ba bana mike. Donc cri wana ezobeta na kisasa. C'est-à-dire que tribu moko mabe eye awa eko changer biso ba caractère, ba comportement na biso. Balobi bien que son moluba tie locataire abanda ko futa te ou alors abandi ko falsifier ba papier, abandi ko lukabuka lupango na yo. Pour lobby a porté plainte pa bande ko na tribunal ndako eko mayaye. Ndeko bomoni motema tiala mwana
bomoni ya Claude Masala, bomoni motema ya Etienne Tshisekedi, bomoni motema ya Chilombo. Kokolo soka baluba na baluba ba incompétent ko wana mboka ezokufa. Pour nini? Parce que alingi mututé. Or Bible ezoloba na biso na Marc 12:31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, dans 1 Jean 2:15-17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tchala mwana alingi mingi mokili, mais alingi batuté. Tchala mwana alingi mingi batu bazako détruire mboka en commençant par Mobutu. Mais alingi ko tambola na ndenga solo te. Bible solo bana biso bo bwaka ba vêtements na bino akala, ba manteau na bino akala bo bwaka yango. Tchala mwana na Masala bani ko bwaka te. Ndeko na ngai. Koma yo okosala na ndaku wa moto. Aliaka na ndaku na ye. Osala 14 mois ofutaka na yo te. Tchala mwana bosana ki justice ya mokili ezali, mais justice pe lola ezali. Abosana ki justice oyo ezo konte nango. O ba mukendi ba mukuna bazo konte nango, mais justice pe ya lola ezali. Koganga ya mutu, makila ya mutu gangaka. Tchala mwana abetisi batu boni. Tchala mwana abetisi batu boni. C'est regrettable, hein? C'est regrettable. Yangwana ozo mona ke mukuna a violé ce qui plus de 30 femmes. Aïe ba osale lokomote. Ba ko tchena prison ba bisi kamba. Pona nini? Pour ça muluba ba juge baza baluba. Mukendi violeur ya Canada, Mukendi a violé combien ceux qui ba 60 na bana na ba mama na bango. Ba condamné plus de 10 ans. Akimi wapi pa ya baluba. Bible le miso, c'est la justice qui élève une nation. Ce qui est justice là pour la kwei makamutu e kwei. Nyos ko mona na mokili oyo ezana kati ya Bible biso tangaka. Mboka etelemaka ce qui justice est bien. Mais ce qui justice est bien te mboka otelema ndenge nini. Mukendi auti Canada akimi awawa. Pe il est à l'aise. Faux pasteur, il est à l'aise. Moussa Nzamba qui magistrat. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Il y a des versets bibliques. Akimi abani wa kuluba, abani wa prêcher parole. Muluba. Mbiye asala ba scandale. Ba kena na justice. Justice abaluba. Est-ce qu'on a ndenge ba libéré Mbiye. Kalambai. Aouti ko blessé mona bato na bandinga osakana te. Justice congolaise koute lobi na yelo mote. Justice congolaise ya baluba et lobi na yelo loko moko te comme si rien n'était. Omboka ndeni. Sikoyo bo linga pe ba voter bino. Est-ce que Bolinga vraiment peut que va voter bino? Ah c'est pour ça que va te mettre ma bé. Oh yo bazo sala ba crime nyonso awa boko condamner bango te. Mais bon mboka mboka siko ndenge ni. Mais mboka boko siko ndenge ni parce que batu oyo bazo sala bo soto ndenge oyo boko condamner bango te. Alors ba député na ba sénateur baza ko lala. Boko telemina le kambo te na justice partout baluba baluba. Ba Congo bandu partout bango na bango. Est-ce que mboka ko marcher siko ndenge ni? Est-ce que Balouba sont des Congolais? Je m'en doute. Et comme ça n'a pas le bac Balouba Congolais. Alors, Bomoni, Tchalamwana, tout à l'heure. Mais il n'a rien laissé. Tchalamwana n'a rien laissé, ni enfant, ni bien. Tchalamwana bota pas. Tozoko Tchalamwana bota. Tchalamwana tovela na poto. Alex Batane nyoso na poto ki jeune. Tozaki na poto abota itakina bota papa. Tozaki ne awa azo vanda na les Valois.
biso sokenda kuna sa mwana ka kindumba lelo bolingo bakitala za mwana papa asangisi misiki na kindumba biloko nyonso mpo na ye kosala mutu kanai atongi ndako na ye okoti kuna na mobali na yo un petit délicat sexuel Claude Masaya ale bolingo futa mutu bongo te ata kutu mokili yango eza ya bino ata kutu yo moluba ozokotela tiala mais ça m'a mingi ndeko na yo so basala yango ekola malamu te so basala ndeko na yo ndeko na ela malamu te il faut que justice elaka na mutu nyonso. Mais dans toutes choses, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Voilà. Tolanda. J'aimerais comprendre, c'est quoi une légende? C'est quoi une icône? Parce qu'avec tout le succès qu'a connu Tchalamwana, Akoufa Atikate l'oralité, Tchalamwana a combien de sérieux problèmes, de difficultés alimentaires, il aura les athées. Pourtant, l'hôpital où Tchalamwana a côté na Caroline, les hôpitaux où ils en ont ya Tchalamwana té. Et dans tout ça, famille Tchalamwana a que le pont on les a été. Côté na le pont on a depuis 2004, on a signé contrat de bail à Claude Machala. Na seko tonganda konanga na Gombe, na loki propriétaire à Liboso, na loki locataire plutôt hein. Bon, ngana zalaka te ya nanga ya magini taza s'occuper nango. Ake kozwa locataire monsieur Claude Machala. Na leo wana toyebaki ye nani te, tumundi kaka moto aye, na mbongo na ina makambo nyonso. Tondimi na biso problème ezali te. Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezali destiné na mututel. Biso kaseka ye moko mutakofana. Moi apote ko lozambo boye konyo yete mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana. Ah bon, ay be motete. Akufuta te loko moto nyo safanda na ye mabepe zate. Voilà 2004 wana. Ndako ne kina oka $1,800 ti lelo afutaka na bakisaka ka $200 a pamba. Ndako na niveau ya $2,000 te. Effectivement, il y a des gens qui ont niveau na bangote. En effet, ils ont un niveau na bangote parce que ils ont un niveau na bangote. Et ça, ce que nous avons, ce que nous avons, il y a cela qui a raison. Puis on va faire des niveaux na bangote. On va faire $300 pour faire un franc congolais pour nous gagner na money. Na fini bangote. Et si vous avez ça niveau na bangote na occasion nini? Na occasion ndenge na koloba bobima botika nganda kona na teka abeso na salaki yango wana niveau na bango te asepela ba congolais ngora kutazana eloko te meno lepo azana ngo bobala biteke mutu moko azana eloko te na kadisika en 2004 déjà un an après ya nanga komela ba mukanda bobima parce que bofutaka malamu te mena mawakaka ya mama utalika olbi ubake pe libana ndena kufutaka na yeka totali pestar na biso to wangana te totali pestar na biso tokobwaki libanda te to kisesoni mena kanyi motema 18 ans afutaka na kokosola akomaka des fois mbula mobimba futite nakayika mbula mobimba papa nakokosele makambo te nakotika te nakolakisa yo banaye nakomelaka mbula mobimba pour les tokomaki na tribunal 14 mois un pays et ka futaka na ye mais 14 mois muta ko vivre ndenge de bon peu importe. Et à l'époque Claude Machala za ofrano na mwasi na ye azaki na barrière nde bazana bazali déjà la mise en demeure et puis mukolo lupango avant na France na Grenoble kombo na Gertrude Kaye azaka mosa mundele mobali naza médecin kufa pe lupango ne wana sikoyo il faut que ça moyen de faire imaginer que place na batiamon ba futa $2,000 mais ba koko futa ngote ba koma na niveau ba nyongo ba $24,000 bazali na mise en demeure ko lupango ok desco na février pour basila na Claude Machala. Mais dans tout ça le monde de la famille de Tchalamwana ba ebe ke lupango ne za bangote parce que Tchalamwana za na lupango ne na lokolama ateka ngo après lui maman na parce que le pan wana nda tchaka maman na ye na ebité ce pour la kanda na ba bi Claude Machala teki se bilo nyonso Claude Machala teki se bilo nyonso ndeni ni yemo Tchalamwana za ede na ba difficulté. Maintenant je comprends pourquoi Tchalamwana to ba kenda ko tikele bilo ya maman Olive na Noël azo sepela zo bina parce que nga vidéo ni chokanga ba yo tikela Tchalamwana biloko na matanga grand frère ni awali la ba komo ina ngana biloko rolia nzoka azali ni eloko te azalaki ni eloko te
mais sikoyo bakombo nyonso oyo toyokaka tyala mwana beta face to face na baprésident basénateur bahomme fort d'autorité na succès nyonso wana tyala mwana kufa pauvre so oye na mboka oyo okuta lupango ya brenda fasi banda kufa lupango na eza okuta babien elaki dube mari misamu akufa tika lupango tyala mwana tiki te mais famille pourquoi bino boyemaka nyonso wana boyaki kovilipande mama propriétaire ya ndaka tyala mwana leli abi mpo na ye fale tyala mwana kufa te falaki basila na ndenge ya bien eloko ebomi tyala mwana basusi batara tyala mwana na mise en débat badeguerpir ye na ndako tyala mwana na basuccès nyonso oyo asala na vote kabila bamama ya refeko raïs kabange mokonzi donc convie na omuntu te na vie simplement parce que ozomona auprès ya président de la république mama ye obiki salinga ndoto malili émission mpenza na présentant avec un cœur meurtri mais osala nini bino bato baenviaka botika koenvie peut-être kutu yo leki nao bato ebele oyo tomonana na tv omona mwasi moko bazoroule carrosse yo panike ersu yo leki ye abima na bakonzi asalaki ya danger mobali akufi momona mwasi nazongi epa bango na ngiringiri na succès baton bakombo nyonso osala yo omoni balobaka tout est vanité tyala mwana ayaki maboko pamba aboti te atiki eloko te na succès nyonso asali e akufi mpe akeni eloko te sikoyo yo moto olandanga fo te yayo bandeko nayoki mama ndenge azoloba mpona misamu na tyala mwana me misamu aza mokongo misamu ayaki mokongo aza moto moko aza organise na makambo tu moluba azaka organise te moluba azaka organise te nayeba moluba mosusu okende kuta mpe na ndako mbeto eza te tala baloba ebele omona baza bapaster momona baza na voiture te bakotaka na bamétro bachatumba banani tout ça mpo na nini mais parce qu'ils sont pas organisés et puis maboko makasi et surtout sikoyo neti batyala mwana esangani sikoyo na misala mais non donc bandeko basi surtout baluba soko vraiment mona konyokwamaka na misala mpe eza na yo benga paster Dina Banza aluka asunga yo obima na misala parce que so kufi okena misala na yo otiki suba nyongo oke suba ba nyongo ya batu obebi neti na minute tozoloba na yo tyala mwana aza na lien de tourment d'abord kuna eza na baproblème na bambongo ya bato na boyi koloba moka mosusu ndeko na ngai yo moto ya misala yo moto ozoloba nyongo ya bato ava okufa obunda na liwa okosouffrir ozoyeba ke sikoyo naza kokende okosouffrir tala tyala oyo azoyembela bato basimi bambongo ya ndenge ke bakopesa meme 1 million aza na mwana te atiki ndako te atiki bien moko te oyo famille koteka atiki rien o modele ya moto na ndenge nini soki tobana kosala succès te on allait comprendre que c'est normal avec un succès te ayina na mbongo te ayina ntite mais devant mobutu wana bisa bino ke basi mosusu oyo baza na malédiction mobali aza na mbongo ebele omona otika ye azokopesa na bato mosusu azokopesa basi mosusu mais ye akopesa ye rien neti batyala mwana mobutu avait presque tout les rois d'Isaïe mais tala makango mobutu tala makango ya Laurent Désiré Kabila donc bamakango moko c'est-à-dire que oyo neti ndako mobimba na mbongo ndako ko mobimba evani na mbongo ya ye donc tala ko kota bani ko lokota abombi akeda ngope rien akesu na Côte d'Ivoire ko bina kuna pa ba président na ba leko na boba ba bete kuna kimi tala via moto tala voye moto tala misala ninge mema moto
misala ndenge memaka motu. Donc akende pa basali succès azwi rien, akebo azwi mobali bo mobali azwi rien, akebo azwi mobali bo azana la azwi rien, mobali akopita mbongo akopesa pa bato mosusu. Alors moi c'est aboyo so bana osane ba relation sexuelle, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Oyebite ko transmettre yo quoi dans autres. Tala akena nyongo mashallah, encore un autre petit délicat sexuel. Moussane Zaka Abassi. Yom to aki star okutana batu bele ndenge wana okoza la deuxième bureau. Au moins libabe. Yo star ya kusakana te. C'est lo baluba. Kutu ba benga so il continue les gens. Mais aussi nous a deuxième bureau. Ya mutu bo wazara mo sina bana ye. Ah mais non, on les a pas na batu mususu. Mais ça pour yote oyo batu bazo banga on so yene nani. Mais bazo ko nzula yo kamwa ndaku. Nandaku wana bobone futa ona kosu kokosola po futa ndaku kokosola tchala mwana azoko aza paniqué po ba ekotikile basaki ya loso ba suki ba ngombe suki quoi bangombe tchala mwana azako bina au moment que ndeko na ya kufi yazo bina parce que Olive atindi ba ekotikila basaki ya loso suki ya madel sona bangombe. Donc aza paniqué na biloko pamba. Bandeko bref bomoni tango bana ko bana bino kala ko tia muluba ko locataire ko tia bana so bana ndi maté siko ba l'action siko vrai muluba penda oyo basali 14 mois mitema mabe ko futa ndako mututé wona saki mutema be omoni ki matema be siko nango siko yo mashala sala to bima o mi ndako bato sala tout contrat wana le bima na ndako bato mais ça mawa bande ko ngai esa mawa yo kele ko swa ndako ya bato ofanda na ngutu bato ebele ba yebika zata kwa chala mwana ndako ya bato ofanda na 14 mois ofutaka te ngaba na botama pour la première fois na yo ka mutu ofanda ndako ya bato 14 mois afutaka te même so za pauvre même za mtu mbongo pour la première fois na yo ka yango e ba baluba. Alors ndeko na ngai soki yo zo okozwa toujours risque ya kotia muluba locataire e bango so andenge moko na ko préciser bino bango tout bandenge moko nazana ba dossier belé ya muluba ngai na bandi na ko bango mikolo ko ya bango tout baza ndenge moko nazana mususu ate muluba amemi ba ko lo pango na justice amemi bango na justice oyebi le gars nini ba benga ngana bondela pona ye pona makabango ebika kufa tango akufi batola merci. Dans le problème comme ça. Donc batu oyo zana ba camarade. Talaka so muluba yo kota wana, oko sentir que ki camarade yo eza sumala muté. Oko sentir bana mo ke batu oyo to kokaina ba kote. À part baluba le reste to tikali, au moins toi comportement moko, to lingani tout ça. Mais soika muluba yo wana o sentir que te oza congolais te. N'importe ce que vous le sentez. Kende na ba fête ya bikolo nyoso yo kende, okuta muluba te. So kuti muluba est exceptionnel. Et kende même pas na ba ko école mususte. Moi été. Kwa mkozo na mentalité aboye, oyebite ke muninga na malili ya poto zo na pasi, atonginda kuna ye, yo tiala mono zalaki awa, ko futa na nini na les valeurs awa, okoyo futa ndako te, okimi okozo ndako abatu amona poto, ofana ndako amona poto, après zo finga so bana poto. Siko lingolo badi siko. Kuna oza locataire na ndako ya mwana poto. Siko ozo finga susu bana ya poto. Bandeko na banzi boyoki ngai bien. Oyo aza matoyi mangongi aza insensé. Un jour azwa muluba tia locataire, ça n'engage que lui. Na lobi bien que eza message ya NT. Na pesi no verset biblique Matthieu 10:16. Hein? Matthieu 10:16, Jésus-Christ est l'apôtre. Je vous envoie, mais comme des brebis au milieu des loups. Voilà. À prévenir bango, n'est-ce pas de prévenir bino. Et n'a pas de 1 Jean de 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Merci. Nzambe à part bino. Total la vidéo mususu. Toujours il y a pas côté kuna. Et que l'examine vraiment que tout ça va tout mon côté. Merci. Au revoir.